Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, botala ka Bomoko ya mboka merci. Sonyanzi la poto unerate. Biso na biso tellement mulaye ezape lengi. Tungi te banano, pona yo polygamie ozwela ngondeni. Tobeta na lisolo yango bien. Matombe mingi tokoliki ya polygamie ezana lopoto elingi koloba moto ezana basi ebele kobanda na mwasi basi mibale ndena bakobenga polygame lokolo si obwakaki mpe polyandrie elingi koloba mwasi oyo azana mibale to mpe ebele tokolikia na lolenge wana polygamie na polyandrie elingi koloba eza makambo oyo ezalaka bato kaka balobi yango na kota na bango lokola balobi polygamie elingi koloba bamindele bayebi polygamie baza na yango société esengeli etambola na lolenge moko naturel ndenge oyo tata nzambe akeleli mokili na ye tokolika ete kokola ya bana to kokola ya bato ekoki esunga elakisa biso type nini ya société ezali favorable na système ya mariage parce que soki tozwi polygamie elingi koloba kobala basi mibale to misato to mpe bongo minei ti okei soki tolobeli polygamie tokolobela mpe monogamie nzoka ndenge mokili ekelami soki tokotala yango malamu système monogamique ezali système oyoyo ebombi mabe ebele na monogamie pamba te société nyonso ekolaka plus na monogamie eza société ya kindumba par contre société polygamique eza koefase kindumba yango wana bomoni bakoko na biso lokola bazalaki mayele makasi totambolaki na société polygamique elingi koloba nini elingi koloba boye mobali du point de vue ndenge bakela ye na mwasi ndenge bakeli ye mwasi aza na bileko mobali aza na bileko te elokola mobali aza na bileko te bileko elingi koloba mobali epai naza na période te afonctionnaka 24 heures sur 24 ti ata komi mpaka azotambola na nzete aza kaka bongo me mwasi aza na bapériode aza na période ya fertilité aza na période ya subfertilité aza na période ya stérilité aza na bongo ti ake kokota même ntina ménopause omoni nde na bongo na kati na société tokobandela nanu na yango moko nature alobi nini le soleil tata mwasi ya liboso la lune mwasi ya mibale la terre nanu soleil ye moko aza na basi mibale sikoyo système oyo ezotambusa mokili eza monogamique to polygamique soki moi ye moko apresente nanu ke azotambola na polygamie parce que aza koalimente na sanza na mabele songa nzila na libala na ye na sanza aboteli bino betoile na libala ne na mabele aboteli bino bato songa nzila nayebi te bayi ekolo ndenge auti kopesa biso mpo nga natikeli temps aloba nanu to comprendre makambo alinga aloba mais ntango olobi ke kozala na mwasi moko eza kobomba bondumba kozala na basi ebele ezali na bondumba te limbola mwa moke likambo wana pamba te biso toyebi te nzambe asali adamu na eva
toyebi kutu makambo ya mabele na soleil na moi te biso toyebi makambo ya Adamu na Eva nzambe asalaki mwasi moko mobali oyo moko nde ekomami na Bible nde ekomami na mokanda mindele bayaki nango koloba te ndenge nzambe bamundu mpe baa na mokanda te bamundu baa na Bible oyebi soki okomeli moto lettre yo moto okomi lettre wana obandeki na makanisi lettre ye nsima jamais lettre précédaka makanisi ya moto donc elingi koloba ete nzambe azalaki mikande ye nsima alors soki mikande ye nsima ntango Adamu yango bozolobela wana azalaki nayebi te soki azalaki kotanga buku nini na banzi Adamu wana atangaka buku te elisolo ya Adamu bato bayebi yango te pamba te ti ntango bazoloba ete basali Adamu na mabele mais mpo basala Eva balalisi mobali soi-disant pongi balongoli kaka mopanzi moko siko mopanzi wana ekomaki clavicule ndenge nini ekomi humerus ndenge nini ekomi mikuwa ya mutu mobimba alors que mpo basala Adam bazwi mabele bazwi ntango mpo basala ekomi na mwasi balalisa mobali pongi mpo balongola kaka mokuwa moko nzambe aza nzambe na baprincipe na ye soki linzaki elongo ekobota mais bakati yo mosapi ekobota te eza principe ya nzambe bobima te libanda omoni bokoya kokosa bato te ke oyo te balongolaki mopanzi te bazalaki créons l'homme à notre image il les créa homme et femme c'est ça image ya nzambe ezali tata na mama demi plus demi nde balukanaka mpo bazonga 1 e na kati ya 1 wana nde sikoyo ekoya ko reproduire bana do basali reproduction extérieure to reproduction ya libanda mais likambo eza nini société nyonso eza na société moko na monde to na race moko te koya koloba na bato ke biso toza bamonogame bazalaka te bango nyonso baza bapolygame même bango bamindele aza na mwasi na ndako soit disant aza na bongo maîtresse sikoyo bozuzu bamaîtresse mpo nani omoni epai ya nzambe tout contact aconsidéra yango mariage parce que botongi déjà bomoko mais mundela ye akuti société na biso trop bien organisée toyebaki ke bana mibali ndenge babotami na bana basi na même génération bana basi bakokola liboso ya bana mibali bon mwana mwasi azwaka maturité liboso ya mwana mobali alors esalaka ke soki bapusi bambula mwasi akomona lokwa mokolo ya mwana mobali raison eyaka sikoyo mpo ete basi batula te esengeli génération oyo eza likolo eya kolongola bagénération oyo ya se pamba te elongo bani mobali azala mokolo mwasi azala na mbula ya se nakoliki ya so tokoti ata na eteni wana olobeli Adamu wana ntango bakeli ye si azali te ntango baye kobimisa Eve na retard seke na age Eve yango azali na bambula ya se par rapport ya Adam bongo sikoyo bana oyo babotami sikoyo mokolo moko to mpe mikolo elandani bomoni teke na kokola na bango ekokela incompatibilité mpona kolongola incompatibilité wana yango esengeli première génération to promotion tolobela bongo esengeli babala basi ya deuxième génération bakota na molongo epai na bango voilà ndenge naissance ya nini ya polygamie eye kobotama e na kati na société oyo aza na makoki ya kozwa ata basi mibale to misato to mpe mine to mpe mitano akoki kosala yango mais lelo bobebisi société eke plus na égoïsme eloko momba bozomonela bazowela kaka nini mpo na yo kozala na mwasi moko ezali kozala na égoïsme omoni oza na mwasi moko na ndako me na libanda oza na bango soki mitano oboti bana na libanda ozowanga na bango parce que oyebisaki mwasi no vérité te sikoyo bana wana omoni teke bozobebisa société me nzoka soki olobaki te ya solo naza na bino mibale to misato nakobanza bana no kobwaka bango te lelo napesi exemple ya l'État koyamba mibeko ya bacolonisateur bayaki koimpose biso mpo badétruire société na biso baimpose biso monogame
Si vous avez besoin de bana ya deuxième femme, deuxième mariage, bondimi bana deuxième mariage, na troisième mariage, bondimi bana, boboyi ba maman. Si vous avez maman na boche bangoat. Na balabala. C'est totalement malade, hein? Compatibilité. Il y a un coup sous, c'est totalement malade. Vous avez une compatibilité. Ils ont dit kambo, na kati ya société na biso, tomoni batu ba foyer mingeza ya kobeba. Pona makambo tali, mobali azana basebele. Tozo mona, mobali azana basebele, atiki mama o babandine na pasi. Abandine na pasi, bakoni bilanga na pasi, baboti bana na pasi, makambo surtout na pasi, ba ye ekolo bota elanga na olikambo yo. Tango yo, papa komi na mwa makoki, mwa poche vimbi, papa komi na basi ebele. Abaleli mama, mama leki misusu ba ye wana. Sans ko compter que na pasi bazalaki ko bunda kaka ye na mama. Ebongi bana, balia mosolo papa na kimia, mais et comme papa comme kolesa lisusu ba mama leki mususu o bazalaka tate na constant ba mama leki wana ba ye ba komi kotela mu papa ba kisi alinga bango mingi koleka bana na mama liboso ozomona te ke polygamie ezelo moko ya soni ezo bebisa mboka na biso po ba foyer belé ba mibali belé pe ba kufika pona likama polygamie basi belé ba beli maboma pona likama polygamie sika matolo ba bongi nako banza botambola na kati na cité boko kende pe kokuta na mabala mususu tata wana zumwasi mususu te mais ne vendeli na ndako ça ne va pas omoni obolingo bo traiter libanda mais faut bo traiter kati koloba te que parce que moi si soit ovandi na ye na bobola tango moko bozuyeye yo baluki te ce qui veut dire que les juges à Malonga, il y a un peu de bosso bola qui s'est mis beko. Est-ce que bano ya biso batanga kamabala? Et puis qu'il ne va pas préparer té. Alors que nous avons beaucoup de biso zalaki initiation mobimbe zalaki pona dibala. Donc moi aussi l'air à atteindre kaka 12 ans. Ba yebisiko ke kalaté mbongo nezokota na nzoto nae. Esengeli ayeko l'avenir ndenge nini bazalelaka na libala ndenge nini bavandelaka na mwasi mwana mobali idem ndenge nini bavandelaka na mwasi ndenge nini bavandaka na mobali to kesengeli boyekola ngo bino botangaka ngo te na ba classe bozoyekola libala o bino bozoyekola eza libala ya ba filme ndenge bozotala ngo na ba télévision donc pona lelo libala ezali kaka ba rapport ndenge ni basalaka ba rapport wana nde bazobenga mabala alors sikoyo kaka na kati ya société wana environnement oyo bato baza ko évoluer nango ezali mabe ozomona eza na basi mususu ya mabala po nini batie ba meche na mutu po ni basi mabala balati pantalon parce que mibali na bango le bazobima na balabala bake kokuta ba fioti balati ba pantalon bazobipe ye pa moni alobi sino ta kokima ngape fona koma kaka mama nengo bipendo alimbisa kupe alinga bipe lutte contre la vieille donc l'état eza musala munene kobongisa environnement po batata bazala attiré te na babiloko nyonso kobongisa environnement c'est-à-dire même jeunesse nanu yo mwasi obali te mibali tuku mibale na mitano to tuku misato osi osilisi bango mokolo kobala kolobaki yo za monogame kasi yo lobi maman personne sali pour les neza malamu te naza ko expliquer bino attention mwasi akoki kozala na mibali mibale te mais mobali wapi ekomami na kati ya nature mobali nde akoki kozala na basi mibale to misato ata na buku wana botangaka oyo bapaya badavid basalomo salomo kutu lipara komaka soki ntina 1000 badavid bango nyonso baabraham bazalaka bapoligame na bapoligame te batikala kozala bamonogame te oyebi meme histoire ya adamu yango bato bayebi na bango yango te donc mondele aye koimpose biso société moko mabe tala niveau oyo lelo bozolobela bapoison parce que bozowela nini bozowela batélévision bozowela mobali wana lokola aza na mbongo malgré aza na mwasi tika na kende ye pa azoloba héritage ya bana na ngai
omoni mama ya bana wana kufa atiki bana mama tata bali yo mwasi pona boboko la bana oza kaka yo moko na ndako omoni meloko zo wela nini bana okuna bazana droit kokota na biloko yo ya yo oyo kokuta na libala te biloko komi ya bana yo boti matériel kowela matériel de bomi société parce que lelo bana basi na bana mibala bolobi te ngana za monogame parce que za na mwasi moko na ndako naza fidèle moza na bana na libanda mwana mwasi yamba kende na libala asi asukoli na bambongo mabala ali asoki combien de mbongo ya libala ali mo libala ondeni akaninka bozwa kango na babalabala boyote meo bazwa kango bango bayebi base na ntango akala société mwana mwasi mpe azwa mbongo mpe mwana mobali oyo ayebeli ntina te akozwa yango te moni na société na biso me lelo sopeka apesa kaka omoni ozokende mwana mwasi azokende libala na motu na ye aza na 145 mibali ozomona nakoloba nini te ngai bapesanaka mwa ba c'est ça donc moni société faut to réorganiser société donc en faut bokoloba ke polygamie te mais nzoka soki mwasi wana yaki d'une manière officielle oyo mibale na baraison oyo nauta kopesa mibandeli omoni ke bazuwa wana ya pamba kozala te tala mba mosusu ntango bakoko bazalaki mobali no akobala mwasi tolobi bien ntango bakoko bazalaki mais justement biso société na biso te komi biso sikoyo bakoko baza te ezela tosala ngo ndeni ndenge atala kento donc bino bokanisa so balobi ntango ya bakoko elingeli batango ya mibange na ntango akala ti ntango akala ok sikoyo société wana ya kala yango wana nde ezalaki malamu mpona biso société omundele ayeli biso société ya kotisanaka bapoison ya kokatanaka bagilete ozomona société pourri yango wana siko oya kodéranger libala na ngai mwasi wana aye déranger libala no te kaka ntango olobi kaka ya kodéranger esi ebandi bobongisa yango eza na bamangomba mosusu ezali bakuti meme mabala yango ezali tata wana aza na basi ne mibale to misato ote libala ya ye te koencourager bango ngai mama na biso bamonaka bapasi te babongisa bazonyokwama te yokako bozoyeba te bozonyokwama parce que boofficialize yango te lokola botiango ya kobombama yango wana nde ebebi ekomi mabe bongo donc tata azokende na pembeni na kinchoki mokolo mama akodécouvrir eyindi okosaka nga kasi respecte mwasi na ye azotosa mwasi na ye te soki otosi mwasi okokosaka ye te yo ke na pembeni ozokende kolingalinga sikoyo ozwa koyebisa mwasi kotosaka ye te bato balinganaka na bosolo na société na biso ezalaki yo moko oza mwasi mobali ayebisi yo bo sikoyo na ndenge tozaleli kolandela baetape oyo yo oza nango yo en tant que mwasi kolandela nga naza mobali ndenge bakelaki nga na balolenge nyonso ngai nazaleli na lolenge oyo ozaleli mwa kobalana te eza po ebalana esengeli na ngambo na bino bokoma ta mibale ok mwasi andimi ntango mwasi andimi mbanda wana bazwi ye akoya yo moko nde okobokola ye obandi kobokola no ye ye ayebi kaka ye mbala mosusu epai ya papa leke to papa koluta bazosolowana mpenza nayebisi bino mwana ça dépend toyebi kaka kobala mwana eza lisumu ntango deja moto akomi mandefu apendeko abali mwana te bongo badesinaka Joseph Koko na Marie jeune fille te wana eza lisumu te te nga namona ngo te omona ngo te dessin wana o badessin bongo yango dessin mais juste confirmation te po balakisa ke Joseph azalaka Koko Marie azalaka jeune fille osomona nga na ondima ngo te baye ekolo mpo nga namonaka te wana ye soko mona lobi zwa image ya Joseph atomona ngo te moyebi ke eza na image quand même ya Joseph na motu na yo est-ce que Joseph wana ezalaka mpe ye tolekana sikoyo kotuna bakatholike mais yo oyebi ke Joseph ye wana batia Koko wana na Marie jeune fille mais toyana aleka moto ezoteya société na biso ezali très malade très malade basi ebele bazotelengana na babalabala ozomona sikoyo donc kindumba yango wana nzoka soki leta lelo ameki kozwa meko ke no tobongisa société na biso société ekoma polygame basi wana nyonso baza na balabala
mibali nyonso baza na bamoyen bolongo na bango na balabala baya bakoma basi ya mabala omoni tona ntango bakomi basi ya mabala basi balongwa na côté matériel bazonga ndenge société traditionnelle ezalaki société bokoko na biso ezalaki mwasi kosala mobali kosala tozosala mpona bagénération future tozosala mpona lobi tozosala mpona télévision te oyo ekufaka nango tozosala mpona kiti te oyo ekokufa nango omoni lelo bato bake plus na bamatériel babosani ndenge société koyi kotambola alors lelo propagation ya bamaladi sexuellement transmissible ezosala terreur mpona nini c'est parce que botie société moko monogame alors qu'en réalité société yango eza polygame donc bazosala polygamie c même bapaster atelemi liboso azoteya kozala na basi mibale mabe kaka na kati église yango wana aza na bango plus de 40 yozala na bonso ba pasteur te mais bato baza korenforce liteya eza bango te sikoyo baza pasteur kimia ya basi moko baza te nalobi oyo omoni te koya kotémoignele ye awa te osomona parce que le plus profond ya secret eza motema moto omoni yo koya koloba te ke oyo ya biso azalaka boye azalaka boye te osomona nga mpona nalakisa ke société polygamique nde société ezali malamu parce que okoyeba kotiela mbanda no poisson te okoyeba koboma mbanda na yo te justement parce que bobebisi société bayebani mpenza mobali abali bango me komi mpe donc echivundu nyonso wana kowelela biloko nani akotikala na biloko nani akosala boye yango wana kaka eza kaka problème mosusu te eza problème ya matériel nde aza na bango misato soko ye na bosangani okomona na kumbaka bango tina basika okabwanaka ndenge nini okei na nengwa oyo zongi na mama oyo okei boyo okabwanaka ndenge nini mpe bango bazotikela otan soki ngai na kotika tan te nalobi omoni justement égoïsme soki obandi kokende na bamakambo wana okabolaka bango ndenge nini okendeke ndenge nini wana ekomi obandi kokende te tunanga na vandela na bango ndenge nini nayebisa oke bazovandela na complémentarité yo ozorepresente likambo boye yo ozorepresente likambo boye yo ozorepresente likambo motu na moto ayebi na role na ye aza kojoue oyo azali mpona bamafuta aza mpona bamafuta oyo aza mpona bazinga kaki bondumba na bino mibali kosangisi kozala na basi ebele oza sortir okoma oluka o polygamie eza malamu nzoka kaki ndumba na yo nde ozobomba nalobi moto asali officiel okobenga ye ndumba sikoyo napesi yo exemple moko mobali aza na basi misato to mine to mitano basi wana mitano bazaka na mobali na bango wana moko yebisanga basi wana baza bainfidèle ou bien baza fidèle basi bana bango bafidèle motelemano sikoyo basi wana mitano bayebani ke toza bambanda na kati ya libala na biso na mobali na biso moko oyo mobali sikoyo en dehors ya bango mitano to motoba bakisi te aza na banjolilo pembeni te aza fidèle ou bien aza infidèle na basi na ye bino bomonaka infidélité ezali kaka na kokende kozwa soit mwasi mosusu to mobali mosusu mais soki oyibaka mbongo ya mobali na kati ya ndako oza femme infidèle soki otosaka mobali na yo te bovandaka na mobali no te mpo bobongisa avenir na bino lobi fidélité elingi koloba nini soki lelo balobi fidélité au chef respect notable donc banotable wana bakomi sikoyo bamakangu ya chef non fidélité elingi koloba kose conforme na makanisi ya mutu c'est ça la fidélité donc na kati ya ndako okoki koloba ngai nabimaka te ngai naza na mibali pembeni te moza mwasi infidèle aussi longtemps otosaka te maye kotambusa ndako na bino et parmi bamakambo wana yango ekomisaka mibali mpe mosusu na posa soit okende ayakende ozwa mwasi mosusu soit bolokola bana bazali bozala kaka wana yo motu pasi ake kozwa mwasi mosusu donc faut bobandela nanu liboso avant bobanda kokondane il faut boréorganiser mpe borééduquer la jeunesse na oyo etali mabala parce que bana bazokende mabala na bafilme ndenge batalaki akei yayebi kaka libala ezali chambre na mbeto nayebi te ke libala eza nyonso omoni mobali okanisa te so mobali ayebi soki ndenge atala kento oza kitoko nasepeli na yo lobi alingi yo fo bosala différence entre kolula na kolinga mwasi mosusu okobala aza kitoko mais siko ntango bizaleli ekomi mabe na ndako dégoût
lobby divorce. Omoni aussi quoi? Parce que moi c'est ça qui préparé. Donc avant de condamner, le connaissons beaucoup condamner tout ça la nini, besoin de ça rééducation. Ya libala mobali ayeba ba responsabilité na ye parce que même libala basala kake atiki mama bana na ndako na bana nzala ya bandi ko s'occuper na mwasi ya mibale non c'est condamnable obandi ko tekisa biloko ndako liboso pour le kende ko leisa mwasi ya mibale te ezala kate mwasi ya liboso azaya na banzi ko tokulu to lutumba ayembaka loyembo moko na nengo mbili ya bel bayemba yi na tango na biso bombande zalaki eloko lokumu ya esengo mondela ya détruire société na biso wana société ezalaki malamu sikayo lingika tozonga na société na biso kala dans lingango parce que ça c'est moko basi 20 oui parce que ekoboma pe excès ya sexualité. Parce que bato bayebite bakanisaka ke soki eza na basi ebele eza kindumba te to bando ko mona suka omoni mobali mobali ti azovanda na basi na ye aza koorganize société ya lobi mobali ebele boyebi eza monogamique tata abalika mwasi moko abotika bana na ye na mwasi pe kaka moko baprogresse na bango pete parce que mwasi na ye moko mobali bayebi na bango te do makambo eza ebele esengeli boyekola ndenge nini bana na bino bakozala malamu lobi ndenge nini société ekozala malamu lobi tumakasi te mibali nazoloba bien okoki jamais kokende kolinga mwasi mosusu makasi koleka mama bana mais mama bana fo babongisa donc omoni bolingo sepela mobali esika nyonso akendeke ifo akanisaka yo mwasi na ndako esika nyonso azali ifo akanisaka yo na opeso ndakisa ya bamama mosusu bango moko batindiki mibali ya libanda mobali nalamuka 5 heures aliaka 6 heures yalinga ne kolia malewa te fale na 6 heures wana mais mama alobi nga nalamukelako 5 heures wana ekoboyumbuti bon tata sikoyo akozala oblige akendeke na nzala kuna sikoyo esika akendeke abeti lisolo wana ke ye ayaka nzala mama moko aza wana nga pena soki bongo nga mobali na nga jamais pasi ayoki nini yo si otiki vide abandi kosala lobi malewa tata komi alia na ndako takende kolia kuna babongiseli ye monganza kuna bien ale nsima nango yo na ndako komi nini ote kisi wana eza kisi basaleli ye kisi te tobongisa bizaleli biso banso ozomona d'ailleurs lisolo oyo neyebi ke bamama ebele mosusu basepeli basepeli mpo baza ba deuxième bureau te deuxième femme bureau te mama ya mibale to mama ya misato makambo babiro ezalaki kondumba deuxième république mama ya mibale eza ye eza opinion na ye te ya mobongisi molakisi nzela parce que toye po tobongisa ozomona émission no tobongisaka te eka tozobongisa société eza très malade donc basi ya liboso bazala edike yo mwasi ya mibale ozoya libala wana eza kulotu na yo mbala mosusu ye azobota te mbala mosusu eza na eloko moko esaliki mpo yo ya donc okoki koya te mbala moko obandi otya mituna bino nde botyaka wana te ozomona wana eza yaya ozoya epai na ye il faut omibongisa yaya yambo malamu yo mpe bino mibale botika bakintsu ekila wana ebi kintsu ekila ozala mama bana omonisaka mpenake nzoka soki olobi kaka te nake mission na poto nzoka okekota libala o mikolo nazolala na mosala nzoka nde bana balela nzala bakotuna papa soki akende wapi ok tobongisa société en tout cas eza mosala monene omoni eza mosala monene omoni otango bakoko tosalela makasi donc l'état place interpeller l'état bana basi bakomi sans valeur batelemi na bakoya babalabala na baboulevard avant-hier nazoleka na commune ya Selemba nazalaki très touché ya komona ba jeune fille batelemi na bamolili bazozela mibali donc bana basi bakomi lokola donc nebite biloko
nalingi lobelo moko poto comme na suka déjà ça passe na kato mo moke ya kusu après pour nous na bango 3 okoko bakisa ba combien pour satisfaire la population ko pesa combien te passer na satisfaire population nganga moko siko bolo ba na bala nyos noza makoki na yo lobi ke longola kindumba ko sala moto komi na suka ya biso na biso l'état est chargé à l'état ngana ko loba nombre ba tshela ngaite na lobby l'état a organisé a réorganisé société bana basio bazokende ko telemaka na ba coin ça fait la honte ils ont ça la soni parce que natali bango bilenge basi kitoko mais d'autres bake basambisi nzoto alors ce qui ezalaki société ezalaki malamu ezalaki bano fo bazwa bango bake mabala bake kovanda na mabala avanda libala mwasi ya mibale ya misatu ya mine ya mitano ya motoba azande mwasi ya libala valeur ne yango wana mwana na biso abala même soki aza 15e mabala okena ndako na ye mobali aza na mwa bamwa abongisi c'est ça 15e femme habite ma bureau te 15e femme matondo mingi ya kusu na botolio maloba okobotola ngai moi seconde na régie bakobakisa oyebi na pesa bino exemple moko ka ya société ngondenge bozoloba na ke société très malade omoni lelo bana basi batelengani me bana basi oyo batelengani wana l'état sikoyo faut ça l'effort mpo balongana na kotelengana wana mpo bakota sikoyo na mabala e mpo bakota na mabala ifoni mibeko ya l'état ozomona lelo bozomona kaka kindumba basakaneli bana basi bakomi kaka biloko lokola boye ezali interpellation jeunesse bolongolela bango bafilme nyonso pornographique ndenge bolakiselaka bango yango wana e bosepela te boyokaka bachel yo mwana mwasi babenga yo chel oyo batelemaka na bakoin baninja ezopesa valeur te siko meme mobali akobala mwasi na ye na ndako abali ye bien molemi so atali na bakamarade boyoka na mosusu mpe yo ozalaka mpe condor na mosusu mpe ozalaka chel omoni ke ezosala bien te mwasi azali trésor oyo akobotela société parce qu'il faut bien que bana bazwaka éducation liboso ebandi na maman donc il faut préparer maman wana très bien première nani éducatrice ya nani ya bana donc monitrice ya bana ezali maman donc moteyi wa yambo premier professeur ya bana donc il faut bosala bobongisa mama donc bolongola ye na balabala alors bobongisela ye société na mangomba oyo ekomako mwasi ya mibale boma libala mpo eza libala na yo te c'est grave tala bana babwakami na balabala matondo ya kusu na kobenga oyo lisusu mpo tokota lisolo yango malamu na bozindo mpo tokoti mpena na bozindo te mponga na mpena na eboki ya mitune yali ebele kasi ngonga na biso esali ke tokoma na suka ya kusu tokutani na o na émission ekoya tokokota pena na lisolo yango malamu bakobenga biso na numero oyo eza na se wana kasi bazomona oyo numero ezali wana nde yango bakobengela biso comme ça likambo yango mpona ezali kotia mwa mobulu bayi ekolo bazwi biso na suka tolobelaki likambo tali polygamie na polyandrie mais tokoti pena na polyandrie te talaki na nini tokobengisa ye lisusu po ete tolobela yango ngonga na biso si ekoki Eve premier polyandre tokozonga kuna te tokomi deya na suka botikala malamu tokutani na bino na mikolo ekoya matondo mingi Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information du mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci.